plaît. Amen. Toute la journée, l'enfant qui a la quitte, il faut la position, il faut la symbole, d'ailleurs, on va pas s'y faire. Attaque pour bien la guerre. La pour autant, on a une église. Le fait à l'oubli, ils ont un moiseau qui a pensé au pensé. La mienne est des engages. La télémine à la yawa, on se fait bayaki, mais à bonde la qui, à l'oubli tobique. Qui décide la zone de l'Erwana, Zukita, l'année la zone d'Apo, l'année fait, la Zalero, la Zambo Santé, à mon attaque de l'Union. Topeteli Zambona Maboko Makasi. Ami Kare, le terrain a commis la Zélimbao. On a mariage stipulé à moi dans ma bombade. On a bambouteillage, tout ça, on va aller chercher ça, tout le monde dit à moi l'état. Là, on te remet pour la promesse, on a pour ça là-bas. Oh, bien l'état. Oh, bien l'état. On s'en va, on dit tiens. On se raconte le but que l'escadre aussi à moi, on a eu beaucoup de fait vert. Le temps qu'on m'a remis au Bossala, on peut s'en au Bossala. Là, il y a tellement de la zone à Moussako. Amen. Nous nous sommes ici dans le Bamabé qui est l'état. La zone à la nous on a eu la Congo de Zambelanga, tout le monde a un kilo out. Dossier où il faut la terre où maman, il faut aller ça va avoir un dénga qui est psychosé dans la victoire. On va voir le bébé à ma même wana, avant de se biso, de vandi, oh, on peut s'attendre là, on peut s'attendre. Bah, mais on se dit que là, on peut se battre. On met ça avec les gens à la quitte, non, tout ça, la bonne côté, vous voyez l'état, patati patata, mais quand même, à ça, il va pas mourir de l'indéga madame, là, on est au tas de la monnaie dans ça, on acclame très 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 fort. Beta Maboko Makasi pour Nazan. Beta Zambona Maboko Makasi. Alléluia. Alléluia. Si quand on a la témoignage à maman, témoignage à Bosso. Yozaki vendredi, Tébiso Zaki à vendredi. Alléluia. Moi j'étais là lorsque l'homme de Dieu prêchait. Azek enseignait Bisso. Et pendant qu'Azek enseignait, comme presque la souka, Mouknazambe a opéré sa message, a libéré parole de connaissance. A dit parmi nous, il y a des gens ici, basa malade. Mais à épingla qui sue, pas si à Panzi. Et je le voyais même en déterminé côté Panzi ou Anezalaki. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est Zalaki, je ne sais pas ce qui est Monaki. A insisté qu'il y a le but, et ça n'a motomora, ça n'a pas si à Panzi. Et parmi des personnes, qui maman pas les kaki. C'est-à-dire un prophète lorsqu'il voit, il donne automatiquement la solution. Et ça n'était pas informé, mais ça n'a pas sa pensée, mais ça dit pour que son Dieu a résoudre le problème à maman. Et ça menaillé à intervenir automatique. Maman témoignait à lui, et ça qui l'obité, et ça qui après l'obité a vu le même jour où le prophète avait prophétisé, où le prophète avait prié, c'était le même jour, la même soirée, voilà, n'ayez à vivre qui miracle, c'est-à-dire Abima qui n'a pas sa pensée, Abima il a guérison miracle. Est-ce que vous mettez l'ensemble à ma bouche? Est-ce que vous mettez l'ensemble à ma bouche? Est-ce que vous mettez l'ensemble à ma bouche? Regardez un peu ce que Dieu il est en train de faire au milieu de nous. Alléluia. Témoignage. Témoignage. Pour ça, on a les bossos et à côté de la monnaie. On acclame très très fort le Seigneur. Amen. Nzambe abekanga na oyo asaleli ngai ekoki osalanga ata 3 semaines mobimba nazalaka malade nalalaka na ndako nazoki hôpital naomela bakisi nazobundana na ngaka nga moko nazobondela eyamona oya mpe navai na coin priere si nazoki na ndako kapo ezalaki mardi oyo ya semaine euti osila nalali na butu namoni nakei na hôpital
navandi libanda nabi o na yo hôpital bofungo l'hôpital ngana kota bino lotie lisubu elakisika bakokota te namoni mama moko abimi na kati yo bazopekisa mama hôpital ozoyoka te hôpital oyo bato basili na kokufa etikali ka tour na yo lelo yo soki okoti na hôpital oyo lobi oza te nabi o lelo so nakoti na hôpital lobi naza te pourtant so na ye na hôpital nde nazwaka kisi nazwi makasi nazongi bien mais komi so na ye na hôpital lobi naza te elakisi nini nadiskutaki mingi te natelemi nazwi kasi saki na ngai nabandi kokende nabima na porte nakutai na mwasi ya mosakoli na ndoto masusu outi wapi nabia ma Charlène nauti na hôpital oyo nazwaka traitement mais nakomi na hôpital yango babi na ngai ke lelo soki nakoti awa lobi naza te abi te nazali koyaka mbango mpona ya koyebisa oke mosakoli ayebisi ngai nayebisa yo zonga mbango okende na eglize kokota na hôpital oyo te nabia bopano oyaki na ntongo te yo mpo ozalaka na baretard abi te limbisanga nde etinda batindaki ngai naye kozwa yo mpo okota na hôpital te tozongi na lamuki ka nde tolamuki boye na lamuki na pokwa nango wana na ye mpe eglize navandi wana ezalaki mardi ntango navandi mardi wana liboso natie kiti na libanda navandi profete akoti o yo nini boye naabi te naopela oki hôpital nandimi kaya osesika examen nandimi kende kota na eglize rp ekoki aza kosolasola na ye ngai nakoti na ngai navandi wana asali mpe priere esili ayebi masusu aleka liboso tobondela mpo na yo abondeli mpo na ngai alobaki na ye loo te abondeli ka esprit de mort nabengani maladi azwi mai na ye moko boye ameli apesi nga ndambo nake mpe na mai wana navandi nabandi komela na ndambo tokomi vendredi jeudi ezalaki nazaki koyoka neti esprit moko ezozwa ngai soki navandi nayoki mopepe ye ekoteli nga so mopepe wana eyambi nga ale nabandi neti na molali we naokangama omwana gangi nzambe bekanga alamuki nabandi obondela nabandi obondela vendredi mpe ntango toye priere awa ye mpe alobi ke parole de reconnaissance moko ebimi alobi eza na mutu moko azoyoka mpasi boye aexplike ka ndenge alomi koyoka nga mpe nabimaki abondelaki mpo na nga azwaki su mai lisu ya mibale apesi ngai priere esili nakoti na ngai na ndako nabondeli tolali okomi na katikati ya butu nayoki mpena nakangami nakei sikoyo nalalaka na mwana ya moke mwana alali aoyeba te nabundani nabandi kobenga nzambe abekanga nzambe oyebisaki nga 2022 ndenge nakoti ndenge nakobima neni naokangama mpo nakende boye hôpital yango mpe nakotaki te sikoyo okende na nga wapi nazobondela nalamuki mama odanga nalamuki nabengiki mama wana Sephora otikanga nalala nabiga nazokangama mama ozokangama ndeni nabi nakangami alamukaki wana mpe tosali priere esili nalali lisusu tokomi lobi na moi samedi nakomi koyoka neti nazobangabanga nazwa mopepe moko neti naobanga nabimi nakei na ndako ya Dr Enoch natie kiti nayebisi eli fungwe nanga televizio afungwe televizio naboyi kolala moi moma na chambre navandika na kiti naboyi kokota na chambre natalaka te ata pongi ezo naolalaka na kiti na motema na ngai naloba po soki nakangami bato bamona ndenge baoyeba kowelela ngai soki priere soki hôpital essentiel bato bamona ke nakangami ke nazala na chambre nga moko navandi eli mpe abandeki kobela avandi na chambre ngai na salon ka biso mibale navandi nasimbika telecommande na maboko boye nayokika mama visitation wana ye mopepe yambi ngai ntango mopepe yambi ngai nakangami na kiti nakangami na kiti kagani jésus eli oza na nani mama nazanga moko mutu mosu aza kuna te kaka yo mabia nayebisi eliaka oselanga priere ye mpe maladi na mbeto ayebisi nga bi zela Dr Elembo aza kuna na église
l'église alingi une évangélisation bongo na benga ye baya kosala le prière mais c'était yaka aye abi mama nini nabi ozomona teke na okangama mpepe mwana ezokangama nayebi mpe eloko nini ye asalaki te atalingaka boye ti azomi na chambre nga moko natelemi nabi o nazosala makambo lokola moto ayebi nzambe te akotaka na eglize ya mosakoli te ndenge nini natelemi nakoti na chambre nga moko nakangi porte nafukani natie kiti liboso na ngai nabi Seigneur Jésus kiti ezala mabe ate bukana natieli yo fanda wana yoka makambo nga na ye nayebisawa neni yo botika nga nakangama moto azotinda molimo oyo ya mabe nga nakangamaka kasi nga naobosanake yo opesaki nga mai oyo omwana na yo abondelaki mpo nga namela nayoka bien nabondeli nabengani molimo wana nga moko mpena naza konveki mpenake nabondeli nazwi mai wana nasukoli maboko napakoli na elongi na meli nalali pongi oyo nabandaki kobanga chambre nga moko me naye kolala ngonga molai naye kolamuka 16h à 17h ntango nalamuki banda lobi kolamuka nalamukaki nale ndenge naliaka te nasololi ndenge nasololaka te ti ndenge nalamuki na ntongo butu mpe lelo nalali bien yango naye kokumisa nzambe alianse abekama tobeteli nzambe wana maboko makasi acclame très très fort beta maboko makasi beta nzambe maboko makasi gloire à Dieu. À présent, on a frère Fiston, c'est que le Dieu de Bekanga a fait pour lui. Tant qu'on pousse à notre bête, les Zambou, on a sous Maboko, Makasi. Bête la Zambou, on a Maboko, Makasi. Bête la Zambou, on a Maboko, Makasi. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Frère Fiston, tatola monena nzambe ya Bekanga oyo asali na bomoi na yo na kombo na Yesu. Shalom. Aye kotatola nzambe na ngai na monena oyo asali nga. Nakota na eglise oyo nazala na banzi na loboko na ngai. Sala sika. Kota na ngai umela yo makasi. Na ofita munde liko na ngai. Ayi sala kindanda okenda kufungula bandi okumona kote zate mushini kubuto. Na kei na fungoli kota tikalika muke mushini. Ngapi na kotatola nzambe. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas, frère Fiston, peut-être à ça, c'est totalement sous battu, totalement sous émotion. Alléluia. Alléluia. Nana Zaki Mukolo, frère Fiston Yaki. Bissonos Tozalaki. Frère Fiston Yaki, c'était un certain vendredi. Et quand lobi ayaki azaki na bande na loboko na ye biso nyonso tomonaki na bande na ye bande wana azaki na pota moko pota wana frère Fiston nayebi te soki orappele bana nzambe esalaki combien de mois pota wana nazuka yango depuis na 11 mois na l'église 10 jours nayaka donc pota wana so tokalkile ekokozala 5 à 6 mois pota ekaokaka te musuni ezalaka toujours ya kobota te mukuwa loboko yango mukuwa emonanaka pota wana ekauka te et pendant qu'ayaki awa basololaki na mosali na nzambe te ayaki consultation prophétique tayaka culte vendredi rendez-vous à Bilombe et pendant que le prophète prêchait en ces lieux asilisait na nkukote ya te en plein service saisi par l'esprit de son Dieu le prophète commence à libérer des paroles prophétiques sur notre frère Fiston parmi maloba o mosakola zai koloba mosakola sakola ipona pota na ye alobi elo moko c'était puissant et très fort alobi kaka lelo nena osakola pota oyo ebota mosuni nana yokaki te biso nyonso toyokaki lorsque l'homme de Dieu avait libéré cette parole et pendant que frère Fiston akendaki frère Fiston esalaki une semaine to 2 semaines le même jour pota ebota mosuni te ezala na mokuwa c'était le même jour oyo mosuni ebotaki
nous avons un prophète. Ici nous avons un prophète. Ici nous avons un prophète authentique. Alléluia. C'est dans ce pays où on a vu pas mal de choses. Mais lorsque je vois l'homme de Dieu, il libère des paroles prophétiques, le colon va vie à Batu. Et la minute, et ça la moite, et ça va sans attendre, ça va moulate. La personne où ils ont son message, ils ont prophétie, et Motoana a autant la monnaie ensemble. Alléluia. Alléluia. Dès que les sous-hommes de la casse. Nous sommes toujours en série à ma témoignage. Célébrer nos monnaies ensemble avec maman ensemble ensemble à Katia mon sali na na biso eleki tellement ébélé. Alléluia. J'appelle papa Mongali donc on pousse à tomber tel chose à ma passe. Il vient encore témoigner le merveille de Dieu de cet homme. Bikam eleki tellement ébélé. Ande alléluia. Kotato la monene ya papa na mabekanga pour la sala ya kati na bon monene. Salaki vendredi nalala vraiment dina raisonna makasi ngame loboko le viminga olo makambo yo uti wapi kambe to komi na etonga papa eko tatola aiko sabola ke sana papa moko na ba 22 13 raisonna makasi kuna problème ya loboko aipe dimanche na ya samedi kona ngai ati kineki loboko uzomona boye nzambe ayebisinga peta petit ti loboko ane kosila oya kotatola nzambe lundi tolali mardi loboko ekauki yango moko dans le vide yaona kotatola monene ya nzambe. Alléluia. Excusez papa m'organiser là non. Témoignage na yo eza témoignage okoke na mbang boité. Alléluia. Alléluia. Papa mongali papa akela ki embasu. Papa to mwana loboko ngo. Alléluia. Alléluia. Ici nous avons un prophète authentique. Papa mongali papa akela ki embasu. Tout le monde avait vu ça. Loboko ezaki akovimba. Je vis notre date libérer la prophétie. Awa, le prophète, il n'a jamais arrivé dans la papa mongali. Alléluia. On a vu des prophètes prophétiser 7 chiffres à numéro de téléphone. Mais si l'homme de Dieu il a prophétisé, il n'a pas détaillé pièce par pièce. Je ne sais pas si on a encore ça par mongali. On détaille pièce par pièce, il n'y a pas mongali. En tout cas, on détaille mais après si message sur ça met ma sololité aïe d'ici peut-être prophète mais le prophète a prophétisé masoyo ozaïna le boko papa mongali et ça a 2 jours le boko ane kauki le prophète a prophétisé a dit lobi au monde a poso car lobi ne prophète a lobi pa mongali a moni ma poso si ma lobi maso o e kauki maso ezali soute dès que là ensemble on a ma makasi. Le Dieu qui peut voir des choses et donner des solutions, c'est le Dieu de Bekama. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons clôturer mon témoignage Oyo. Na couple Oyo. J'appelle mon frère Apoussani pour témoigner encore le merveille de Dieu. Dans Apoussana, Tobete du Souzandoana, Maboko Makasi. Shalom Église. Shalom Église. Shalom. Naïe pour témoigner mon Nzambe le prophète Bekanga. C'était semaine passée, un certain vendredi. Naïman attend comme d'habitude au Québec. Je suis un chauffeur. Et arrivé le matin, à 8h, madame avait une gaille. Et c'est un homme papa, la ciment, moi, na l'état ils a bien été. Moi, na zone à la balle, à zone bouchée, et le côté. Jésus. Moi, à la mouille bien, à la gagne bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Le tigre moussa dans la salle, d'ailleurs, je ne vois pas. J'ai observé pendant toute la journée, la moni était à moi de la rabiété. Comme la poche n'a pas qui même pas indifférent, la habité. Dans la solution, je suis pour la guerre et tombe à Zambé. Kuna na rozalobiko o ina na nzambe o azali kola banzambe nyoso o aleki baminga nyoso na sera moyo
na ye na madame tokomaki awa au même moment totambola na mwana azalaki bien te la maman aussi azalaki bien te nakomi juste na porte j'ai croisé avec un homme de Dieu le prophète Gédéon Bekanga a posé la question on a expliqué no papa état moi eza bien te maman na ye pe aza bien te nayebisinga bino bozonga bokende hôpital na balukaki naki hôpital okoma nakomi na hôpital bene likambo okamwa ozotambola na nzela na mwasi oyo tension eza na 4 mais azotambola abone uniforme nakomi na hôpital na moral na nga nayebi ke no mwana makila esili mama makila eza te ntango tokoti na hôpital médecin azwi atali tension ya madame tension ti na 4 atali mwana no e mwana aza mpe pale aza makila te mama mpe aza makila te abino nakoki kobanda mbala moko boye te na médecin nabenga nano prophète Gédéon Bekanga nabimi libanda nabengi prophète ese non papa ta tokomi na hôpital médecin alobi boye mwana makila eza te mama eta eza boye le prophète m'a dit somba mai ya molangi kaka mai tomela baswista abi somba yango na prier mpona mai beme nakendaki na boutique nasombi wana natiki bango na kati hôpital nabimi libanda nasombi mai naravele prophète abengi en téléphone abandi kobondela déclaré likolo ya mai beme nzambe ya mosali na ye Bekanga aza nzambe ya bafatiri te asali miracle oyo nasatandaki meme mpa nango na nzela ya mai ya pamba mwana ye wana aza abone difforme madame abone difforme kaka na mai oyo yapeyaki na yango namelisi mwana namelisi madame médecin aye kotala bango pour la deuxième tour abino mwana namoni makila eza normal mama aza makila normal yango naye kokumisa monene na nzambe wana oyo asali likambo ya makila na nzela ya mai ya pamba makila ya mwana ezongi na nzambe wana kopesa nga prophète Bekanga merci. Alléluia. Excusez mon papa, pardon. Témoignage ya frère na biso oyo. C'est plus facile d'interpréter en mots. Mais c'est le miracle authentique de Dieu. Alléluia. 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 On était ici le dimanche et le vendredi, il y a semaine coulée. L'homme de Dieu, quand on a un service, quand on a prophétisé, quand on a libéré un message, qui te commet presque à la fin. Presque à la fin. L'homme de Dieu a solo makila. Je ne sais pas ce que tu as mokoloana. Je ne sais pas ce que tu as dit. L'homme de Dieu insistait tellement. Nayoka solo ya makila. Solo makila ils ont échappé maté. Et si la solo na maté, il insistait tellement. Et à toute une question ensemble, est-ce que bolingi to luka ya moto eba eza wapi? Et ensemble mon matoso qui oui papa. Et le prophète, il avait cherché na rayon prophétique. En tout cas, il est vraiment un prophète authentique. Il est vraiment un prophète authentique. Pour affirmer, il est vraiment un prophète authentique. Et pendant que le prophète cherchait cela, le prophète a libéré pensée bandeko bazaki na culte des jours en haut. Bakenda ki bazaki des jours hôpital. Bayaki saki pété prophète que toi un problème à moi na makila. Non, baloba ki amoté. Mais le prophète il est en train de parler à on a culte que notre frère oyaki na moi na a. Cet enfant ça a un problème à makila. Mais ce que j'aime à informer il dit son quartier. Alebi likamoko très prophétique et très fort. Alebi moi na ba ozongisi makila te. Nazongisi mwana ana makila. Je ne sais pas papa, na personne au micro. Est-ce que bébé na biso bazongisi makila? Bazongisi makila te. Le prophète avait dit ici et que mwana ana ba ozongisi makila te. Il avait vu ça du haut de cet hôtel et que mwana ana problème à makila, il a dit ça le prophète te. Et le prophète a prophétisé en absence na bango. C'est-à-dire prophète on sakola même muto azate. Alléluia. Le prophète prophétise même il y a personne à katakute. Ezate gamoni na sakoli, ezate basololi na sakoli. A sakoli muto azate et puis a libéré parole de miracle que baozo qui s'amona makilate. Et au même instant, ba ange ba fonctionnera naye ba ke kozo qui s'amona makila. Juste maï à pamba. Je ne sais pas maï en est-ce que le prophète t'appelle ça que maï? Non, sombi maï ici place na. Maï est mon quoi sombi avec un mosel na zambe na téléphone parce que l'homme de Dieu avait déjà libéré
une parole prophétique ici. Et que moi, et lorsque l'homme de Dieu a prié, le médecin, problème à Makila, le même médecin a changé point de vie que l'on va voir dans la Makila. Ici, il y a un prophète authentique. Alléluia. Ici, il y a un prophète authentique. Maman Zawana, Mwana Zawana. Maman Zaki na tension 4. Bisonyo soto ebiso mutana tension comme na 4 et phase à coma. Mais Zamba Bekana, le bon prophète a libéré qui malouba. C'est Dieu là a accompagné Bango. C'est Dieu là a accompagné Malouba Mosali Naye qui nous est kokisama. Alléluia. Alléluia. Ici, j'insiste, Yakoloba, ici nous avons un prophète authentique. Nous avons le seul prophète qui peut dire le contraire au Batunion Sobaloba. On a vu dans ces pays Batunion Sobaloba condamné Kamele A. Mais le prophète s'est levé pendant que Bakatina au jugement a été. A dit cet homme sera libéré. Les autres monde a libanda. Asuka n'a été à l'oba peine à lever les Massaro. Pendant que tout le monde lui condamnait à l'oba que Aobima. Pe bango basa libanda. Voilà de tels ministères. Biso et Tamba na Shalom, Biso et Tamba na Bekam. Nous devons soutenir ce ministère. D'ailleurs, nous devons libanda. Soutenir le ministère. Et ça va ministère où il fait tout soutenir. Azamo salo azosa la continuité. Il y a un acte des apôtres. Autre monde qui na Bible. Ne ya besoin ça. Ceux qui Pierre l'autre fois et l'idée ne voit que qui s'abat. Ceux qui Paul l'autre fois mouchoir naïe et voit que qui s'abat. Mais le prophète juste sa déclaration peut guérir une personne de loin dans l'hôpital. Peut mouchoir dans un problème à Makila. Habiter est-ce qu'on peut mettre dans sa mort à la makas? Que le Seigneur vous bénisse. On a un problème avec le temps. On ne sait pas terminer. Ce qui ça va témoignage, ils ont tellement émêlé. Alléluia. Alléluia. Il y a sérieusement des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Et je ne peux pas dépasser l'heure parce que nous courons derrière notre temps. Yom Toza un témoignage, ça l'est fort. Comme avant. Ces derniers temps, on va procéder de cette manière. Tu sais qu'on a un témoignage déjà le vendredi. Avant, on s'enregistrait bien avant et vous permettre modérateur à l'exemple pour témoigner. Mais si vous voyez le retard, nous sommes pressés par le temps. À 11h, car nous devons quitter l'église. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux mettre l'ensemble dans ma bouche de place? Je sais que parmi nous il y a des témoignages, mais souffrez, le dimanche prochain vous allez témoigner. On se tient debout, tout louer Zambiwana pour passer la prédication à Bisso Yatongo de l'eau. Parce que le temps nous presse tellement. La bénédiction de Christian ayo kamba biso na louange to yemba to pina pour louer notre Dieu, le Dieu de Bekanga telema likolo. Ma frère Obasunga Hallelujah.
Ozane, papa nanga na kumisi yo. Ozane, papa nanga na yemeli yo. Ozane, papa nanga totomeli yo. Ozane, papa nanga na yemeli yo. Bisoto tikibanda koto yelo koduka masila yo. Ozane, papa nanga na yemeli yo. Na Ozana Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Touti juste pour assister à la séquence trop importante, séquence de témoignage dans la église. Mais avant de prouver tout ça, on a préféré en privé pour qu'on l'annonce tout lundi témoignage. Moussa Nzambe, le prophète Jedon Bekanga, d'abord d'entrée jeu, quelles sont tes impressions par rapport à ma réponse sur Rosomo Nzambe à Osana Katinayo? Moi je bénis seulement le Seigneur parce que vous êtes témoins de tout ce que le Seigneur vous fait. Et dans toutes choses, je continue seulement à bénir le Seigneur. Aucun homme sur la terre a la capacité d'opérer le miracle. Aucun homme sur la terre a la capacité de guérir le malade. Seul Dieu qui a ses pouvoirs. Donc c'est-à-dire nous, on va rester serviteurs et Dieu va rester dans son trône et dans sa gloire. Ok, merci prophète Dadi. Mais eloko tolingi toyeba par rapport ya ba miracle, ba prophétie. Pourquoi parce que to meki ko décortiquer chaque témoignage auto yoki a na kati église nde ba batatoli et comme ici biso tolingi toyeba secret na yo démarche prophétique parce que ba témoignage nyonso tozomona olobaki o déclarer mutu amoni loboko na Nzambe secret na yo penza et puis ba assurance oyo zaka nango lorsque ozo déclarer lorsque ozo sakola obangaka te assurance wana eutaka wapi o déclarer makambo avec ba assurance avec détermination avec confiance wana so voyez bisa biso moke secret ngwezani mon fils ce que je pourrais vous dire, la confiance d'abord c'est quoi? La Bible dit, ces jours-là, Jésus était dans le Jourdain. Mais lorsqu'il était dans le Jourdain, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, une voix est sortie du ciel pour dire, écoutez-les, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui je mis toute mon affection. Bien-aimé, donc c'est-à-dire, c'est Dieu qui ordonne aux hommes d'écouter quelqu'un. Maintenant, pour que Dieu dise écoutez-les, makamuni bango ba oyoka, bango ba koyoka makamon nzamba tiona munoko. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Maintenant, c'est-à-dire, il y a des gens, Dieu ne l'a pas envoyé. Il y a des gens, batu ba oyoke nini po ya ne loko lobate na munoko. C'est-à-dire, makam assurance nangeza na Hébreux 10 22 23. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire, Mouto akutana na Nzambe. Oh, Nzambe mutaye bisanga Gédéon. Ta mission est abouée. Na peso likabo tel. Alors, loko les Nzambe. Nzambe ko disposer batu. Mouto nyosa ko yokanga. Akocha foi. Na malobo Nzambe tena munoko nanga. Ya nga no tena pratique. Voilà pourquoi vous voyez tous ces résultats.
merci papa. Mais toluka penda toyeba. Pour convaincre pour le malan. Mais c'est au bani kota la témoignage. N'a eu témoignage à frère Fiston. Frère Fiston, azaki na bande na loboko. Au solo la quitté, beaucoup t'en a qui pété. Mais le même jour ailleurs, au sakoli, au déclaré, au lobby, loboko est sali 6 mois. Pota et bota musunite mkou ezalaki nkola pota et akanga ban pendant 6 mois loboko ça ka mouvementé mais aussitôt déclaré aussitôt prophétisé aussitôt prié miracle salami est-ce que wana zaman qui on a té to eza miracle kaka pendant to monate loko abo pota sali 6 mois misunye bota raté yo lobby musunye bota ozongisi biso na temps Ezekiel to nengeni papa lobana. Vous savez, la Bible dit l'acte des apôtres. Jusqu'aujourd'hui, l'acte des apôtres continue. Mais ce qui est sûr, maintenant, il y a des gens qui ont abandonné Dieu pour travailler dans leur force. Oui, mais pour nous, Yesu, ensemble, la mukoloana, mutokine et koko makila. Parce que le premier Adam, Bible lobby, tu mangeras par la sueur de ton fond. Mais le second Adam, l'air ayanga lo bake makila et elle sous makama mutokite et koi makama makila. Donc mutoke bon wana makila pour dire que to lo wana sueur to ke na faveur. Dans makamunyo sozomono c'est la faveur de Dieu. Ngana ne lo constate. Moi je crois seulement à un Dieu o akufa ase quoi. Ngana yo to zalate to mona ngote menandimaka. Que Yesu akufa ase quoi. Omoni kaka kondimo nandima ke Yesu akufa ase quoi. Yango pe nandima ke nyonso na lobesa la. Pourquoi? Parce qu'elle foi nangeza basé na eloko wana ke il y a 2000 ans de cela ngana to zalaka docteur elemi. Mais to te aka ke Yesu akufa pasani. Ase quoi? Alors, le col en a été à Kango, ma foi, ma force, mon assurance, mon énergie est vendue. On m'a dit, l'église d'aujourd'hui a un problème. C'est comme si les gens voient comme si Dieu n'existe pas. Les gens voient comme si Dieu n'opère plus. Que les dieux de la Bible, les dieux des musées Adinabala, jusqu'aujourd'hui, il opère le miracle. Mais le problème, c'est quoi maintenant? Les aventuriers, bah, côté na makambo. Comme sotali kisha tombo katomo kili lelo ba douter na makamba douter pour nous ba douter pour ba faux ba comme mais il ne faut pas oublier on ne peut jamais parler de faux si le vrai n'a pas existé. Faut $30 ils allaient rater pauvre $30 ils raté j'ouvre $30 et il m'a faut pesa et comment soko kutana na batu o ba lobela mamba miracle et que likabozo salate il y a des gens que le Seigneur travaille avec eux. Net frère Fiston. Et ça qui c'est ma toute première fois dans mon église. Na mona yete, na yebi payete. Mais nana koye boté. Mais le créateur incréé nzambe wana lola. Ayebio. Yango nzambe apesa nga parole de connaissance na détaillé, na détaillé vie na détaillé maladie et j'ai déclaré sur lui. Et mon finisseur et boti ngana sopo bi ngana expliquer ndeni le cas qui n'aurait batté mais là ngana yebi kaka que j'ai parlé le Seigneur a OK na sepe na malobano papa dans lobby le Dieu des actes des apôtres continue encore à opérer aujourd'hui. Le Dieu des musées Aïdinabala continue encore à fonctionner aujourd'hui. Et ça, le loco tozomo na penza mingite na église na biso ya Congo. Et ça, le loco penda tozomo na mingite na kati ya milia basakoli ebele na kati ya mboka o. Mais prophète okoko yebisa biso na mukuse muke na batu nyonso baolanda biso na batu nyonso bayoki ba témoignage nzambe asali na bandeko tuko batatoli koloba papa mongali wa tatoli ya mbasu 2 jours mbasu kauki ya koloba ndeko azaki na problème mwane makila olo solo likuna makama makila te et ce que j'aime na ba sensation no nyonso esakolaka ozolo bazolo eoki makila une fois zolo bana zolo makila mais kuna pe na makila zo salama et l'on kokolo bana peuple de Dieu o bazolanda yo message ni parce que oza prophète o église à Congo et ça na posa koyoka na batango message ni kokoko elisa ibota na bana nzambe papa to peso man bon on a commis enseignement mobimba déjà l'air olo bakenza mo ça na ba sensation no nyonso ndoto l'air ozolo batissant l'odeur oui mais en moi Marie na Marc boyebisa Yesu
qu'il sent déjà donc ça dit solo donc on a vu ça pour la déjà mais hier ça bien problème n'engeza ko pour la té na problème n'engeza li bon mais manga place bakundi Maria zobosa ne loko moko docteur Elembo mukolo liboso akutana kana Yesu ayelaka Yesu parfait na makolo donc ayeba kite makolo a Jésus place nyonso etambola Yesu atambola na sola parfait donc soka koti ayaka kolongola sola mabe pointa sola nini ya kitoko donc parfait oh Maria memelaka et il fallait que nous tenions solo yande kone moko na ça donc et nikolo ba que première rencontre à mutuna nzambe ne passe ma camion cezali jour okutana kana nzambe ayebisaka yo nini mais au moins place ba pasteur fabriqué ba prophète fabriqué les aventuriers nous soit celle nzambe pas mona muninga mo bo celle nzambe mutuna sanga comme à puissant il y a des hommes dédiés dans ce monde ils ont des grandes églises à Sakolarate ate akaneka avandi na makambo nzamba ebisayi beaucoup de gens échouent parce que bolingo tonga tabernacle selon le modèle d'en haut parce que nzamba zebisa Moïse tu construiras le tabernacle selon le modèle d'en haut oh yo moninde yo osala kobakisa elo côté qu'est-ce que Dieu t'a dit donc la force de mon ministère la force de mon appel nabimaka libanda ba principe nzamba lobana ngate donc ya makambo somona kawano onzotone on aoloba je vois tel na vandi na makambo nzamba loba pe ya mibale na loba ka so nzamba lobi so nzamba lobi te na forcer point nani ebiso ke mutu nyoso pa bike foka yo mona mutu sa ko bika obineka nzamba ebisinga soit guéri aki abiki musupo ko sambele si place abiki te maki olala boy abiki donc nyonso ezali souveraineté nzambe bato ebele ba jouer pour ba tika place nzambe alinga koma yende nzambe donc c'est-à-dire ma kamnete ba sensation mon docteur on est comme court mobimba donc expliquer mutu comment le don de la guérison peut fonctionner dans la parole de connaissance voilà. Ok, merci l'homme de Dieu. Mais avant tout Kayo, j'aimerais dire quelque chose. Na mona okosakola, mais na mona kyo une fois na dimension on dit mako risqué. Justice à moke telema pour na ex directeur à cabinet au bâtiment so baebi na Congo yo monsieur Vital Kamere batu tout ba condamné mais yo au risqué ko ba le contraire ya batu. Au banga ki elo côté. Et non seulement après koloboloba ki pepo na neve na ye risque wana oyo ndimaki obanga ki te so babimisi ete sore atikalité batu baluka yo ba critiquer yo assurance wana tango risque profession wana est-ce que okokoza na liloba moko te pe akoloba pona mboka poto moni déjà au risque ki pona ndeko kamera au risque ki pona ndeko masaro bango nyonso lelo ba libanda je crois que oza genre ya prophète o mboka kongweza na posana okoko lo balika moko pona gouvernement pona président de la République pona mboka mobimba o ya Congo parce que Dieu a mis des paroles dans notre bouche. Docteur Elembo, c'est canon. Tu sais le prophétique, tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Vraiment. La prophétie aussi c'est un don. Un évangéliste peut avoir le don de la prophétie. Un pasteur aussi peut avoir le don de la prophétie. Mais il y a des gens qui sont le prophète de ministère. Donc je ne suis pas prophète parce que je prophétise. Mais je suis prophète parce que je suis appelé au ministère prophétique. Amen. Lorsqu'on a arrêté l'honorable Vital Kamere, est-ce que Nzambe po loba a dépendant na batutin, Nzamba loba par rapport à sa volonté. 2 jours après son arrestation, avant procès banda, j'avais prévu qu'il y a eu des décembre. Ba condamné yesogi à mort sogi je sais plus. Ba yo condamné 20 ans na poto. Ba bengi nga pa baninga na ngam suba prophète na idée lokola batumo ba keneno na ba minimiser. Voilà. Mais yo lo baga ko bi matala kere ku ba condamné sous 13 ans. Wana kunde hésité. Na bossa na raté ba condamné ka ko ba le 14 juin. Ngai le ba bengi nga na poto le 16 juin. Le 17 juin à 9h. Na publié yango na Facebook na nga pour dire encore
Je n'ai rien contre la justice. Naloï Petaza innocent, Naloï Petaza coupable. Mais je parle de l'ainsi dit le Seigneur. Zamba ebisinga kobima. Abima te. Abima papa. Na sakoli suna bina nevene wana pa osanya robima. Abima te. Abima. Le problème c'est quoi? Le problème, un prophète, au moins où t'as pas na yo. Parce que Nzambaro bana bakou. Abi comment prophétie on a bien. Veillez sur ça. Okomona yango kosani. Kosalama. C'est ça le prophétique. Mais dans la prophétie, il y a deux grandes parties. Il y a la voyance, il y a la prédiction. Mais la prophétie encore, il y a ce qu'on appelle la prophétie circonstancielle, il y a ce qu'on appelle la prophétie de la destinée. La prophétie à destinée, Mouta prié, a prié, Tenzamba Bongisa et Salama Bongo. Jérémie 1 verset 5. Jérémie n'avait pas gêné pour devenir prophète. Mais le Seigneur a dit depuis avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi le Seigneur je t'ai connu et je t'avais déjà consacré prophète. Donc le problème n'est pas parce qu'il est venu au monde à prier trop, à gêner trop. On a des prophéties liées à la destinée. Mais à part la prophétie liée à la destinée, nous avons la prophétie liée aux circonstances. La prophétie liée aux circonstances, Israël s'est levé dans les circonstances, ça n'a pas besoin de roi. Nzambe à comprendre que le roi circonstance c'est Zaboé, Nazua Poninani, Saoul. Mais la prophétie liée aux circonstances a été toujours accompagnée par les recommandations. Lorsque les recommandations ne sont pas respectées, tu vas perdre cette prophétie. Vraiment. Mais la prophétie liée à la destinée, au prier et que ça la mabongo. Si ça dépendait de spiritualité, ma poste n'est pas président de la République. Ma poste le roi, ma comme en haut hasard. Eza mutu déjà aya na mokili bongo. Amen. C'est-à-dire eza te po yo za mayele yo te ye déjà ba pakola ye. Aya na ngona mokili. Dans la carte, il y a encore quelque chose qui c'est la biso. D'ailleurs, on a un pasteur à Wi-Fi, on a un pasteur à net. Dans le pasteur de Wi-Fi, on a une chance à l'église. Au moment où on a na net, les opportunistes prophétiques. Ce que je dis, c'est déjà. Si vous exemple, à terre. Conseiller en matière de sécurité, chef de l'État. François Bé. Voilà. Les Bakangi, combien de prophètes opportunistes baleki? On t'a bataille chef de l'État. On y te monte. Procès bandi awa. Oyoki ma coup d'État place ana. Si au monde il prophète sont des aventuriers. Vraiment. Il y a un monde même le politique n'a beaucoup moins et tout c'est sous le ministère prophétique exact. Un politicien a ça la montage n'est même sur les camerounais boye. Politicien est capable de créer les camerounais abi oyo na n'enga adversaire dans l'aime sous politique na okosele makamwa. Il y a aussi mais yo prophète yo ko confirmer en gros lobby que Nzambe ebisaki yo. Mais bango mo le ba otalo be bango mo aventurier. Et dans mon tour, ils ont sali montage dans le camp. Mais il y a le boy à Ebaton de Anzamba Talisaki. Oh, Yango Moni, le prophète opportuniste, Bazo Bomelabiso ministère prophétique. Un prophète à l'Obakate, l'aide à l'Ikamebandos, et peut ça peut former, même un analyste, à comprendre que l'Ikambon des bandits, Souka Boy, yo prophète Erana, Ténon Mona Boy, Tanana Ténon. Ça, c'est pas le prophétique. Un prophète prophétique, lorsque même il n'y a pas l'idée. Je prends un exemple. David non a kenda tabitumbate, non a zala pas enregistré, te a ibi tout ma bitumbate, mais ça m'a la quête de autre une habille au Israël. Vraiment. C'est ça un prophète. Lorsque Moutaza n'a ni éclat, ni forme, c'est par là les prophètes Ayaka. La Bible dit au commencement la terre était vide et informe. Mais le Seigneur est venu que la lumière soit. C'est-à-dire là où il n'y a rien, c'est là où les prophètes voient et il explique. Et les choses commencent. Tu vois, un prophète aux élateurs, il dit déjà, et puis ça peut être piste, yo ye, Dieu m'a dit ceci, ceci, non. Un prophète à l'Obakale pour lui cambier dans la forme. Au moins de tourner ma procès papa vital. Dans les pénats qui chassent les eaux là. Nano a sambi koututé, batouchou bazo la 450 millions. Maintenant on a prié Nzambe. Le Seigneur m'a dit dans 2 jours avant procès banda.
Dieu m'a dit akobima pe na préciser moi na bi moi akobimela ka ekozala mois décembre vraiment. C'est ça Dieu. Nzambe bakosela ke makamute, on a beaucoup de ouza. Da batu ba ngaba aider à Nzambe, ba ngaba aider Nzambe. On dit Nzamba lembi dia na ba miracle. Mon prophète Moussa ya pesi cette chiffre mais ba benyango eleki. Vraiment. Ba lingi ba aider Nzambe. En aucun jour dans mon ministère au tika le monde ndemo zabo dans l'église, au monde mutu moko ye, o to sama na prophète, o émission moko salami, témoignage ano mona keza lukuta. J'ai commencé le ministère de miracles depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Comment yo mutunga na sambele lo bikilo bito comme na justice na Kambaka pour mon akezaki ba avanti ba prophète opportuniste les ouza. Le temps est arrivé. Zamba pia biso ba moyen biso to à côté à siko yeso à solo aux yeux de tous. Tu es bisabatu que il y a un Dieu réel. Jusqu'à aujourd'hui ben handicapé ba télémaka. Jusqu'à aujourd'hui ba aveugle ba omona. Jusqu'à aujourd'hui sidé ko sila. Jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire l'acte des apôtres quand on est dans l'église on a l'acte des apôtres continue. D'ailleurs vous te faites témoignage à maman na te à cœur na poumon. Au docteur a salé l'examen, c'est fini. Poumon, c'est fini. Mais lorsqu'il est venu, elle est venue chez nous. Avec ce Jésus-là. Jésus n'est pas un imposteur. On a prié Jésus. Et à quelques bandes de l'examen, docteur a lobby, c'est que l'examen du docteur qui vient à ta trace mon côté à Kerr Kobeba, à ta trace mon côté à Poumon Kobeba. Mais Bilo Koboé, Dieu existe. Talangana comme bon de l'amour. Zambé a fait sa bisonnée. Même Jésus dans Luc 8, vous allez constater à partir du verset 1 jusqu'au 3, papa et docteur et les mots. Jésus a financé le ministère. Et on a besoin là-bas dans le monde. Bosunga biso, to soma estima bien église. Bosunga biso na 6 églises. Bon soutenir le ministère financièrement, matériellement. J'ai encore beaucoup à faire avec Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est les moyens. Ok, ce qui nous manque, c'est les moyens. Moi, dans Zambé, notre père, je peux même dire, aujourd'hui, c'est parmi les rares prophètes Nakatsa Mokili Oyo, Tikala. Na vérité Nanzambe ya solo. En tout cas ici il y a le miracle authentique et bayokanakate awawa compromission ezalakate. Le prophète a un Dieu véritable, il a un Dieu de miracle. Ceux qui osana posa au vivre miracle Nzamba solo, veuillez nous contacter na adresse église, l'église charismatico évangélique Jova Shalom située na limité résidentielle 10e rue na avenue Ngache numéro 32 quartier Masiala Orokuta biso kuna na bajuna biso culte mardi vendredi et puis dimanche wana okokuta na Nzambe ya solo et puis okota tout la monnaie na Nzambe. Certainement papa vous avez un message ya souka pour bénir les enfants de Dieu qui nous ont suivis. C'est à vous de conclure l'émission. Message à souka ezaka ndeto loyibo mona numéro compte bancaire na biso na C mon a numéro na biso déjà mutsanga sur biso na téléphone plus 243 89 69 71 785 so bengi biso o so biso tika Nzamba Bible a pambola.